Amis téléspectateurs de Congo France, bonjour et bonsoir. Merci parce que vous êtes connectés à travers cette émission Actualité à la IN, présentée par Messedi Dipumba. Émission qui permet de nous à la brancher. Boeba, makamu o elekaki lelo na kati ya Congo, o elekaki pelobi. Tout le monde qui va marche, o ezalaki bafoué, rejeté, empêché par la police. Tout le monde qui marche wana et simba quitté, voire même Félix Tshisekedi alinga ki abima ba empêcha ki bon mona ki ba vidéo et sur kilaki bakangi plus de 27 membres de l'IDPS na ville ya Kinshasa, na ville ya Kasai, na Chikapa pardon, bakangi batu na ndenge kosala te na boma bakangi batu ebele tellement na ba province ebele o batu balinga ki ba marché bakangi batu ebele ezo sala pasi pe mawa. Ça veut dire que libre expression eza lisusu te, la liberté d'expression eza lisusu te. Or eza parmi ba loi fondamentale oyo ko sala que peuple congolais azala pe na mot à dire par rapport à Mboka Congo, oezo qui ne m'a bé. Na kati ya monde mobimba, eza na pays mon côté, oyo président nango asa illégitime. Il faut qu'on se le dise. Lelo mandé à Joseph Kabila, et sila qui depuis le 19 décembre, selon la constitution. Et n'est makamwezo qui est le 31 décembre. Batebele basa ko se poser la question, et l'on connaît ni eko salema. Est-ce que Kakane va marche oyo lancé par Félix Tshisekedi nde yango ezo ekosimba? Ça fait déjà 2 marches et simbiti le 15 novembre 2017 marche wane simbagité. Il y a le 19 pardon, il y a le 15 novembre et simbagité tout le monde qui commence que ba publication et bimaki comme quoi batu obabomaka ba manifestant ba ça batu M23. Mais lelo tout le monde, il y a le 19 décembre. Marche wana pesa bafoué. Bakangi batwebe. La police endimi. Que bangone mutu. Ba empêcha qui. Marche wana salimate. Et puis André Kimbuta oyo aza censé ya kozala kaka communiquer. Que. Marche moye ko salema ya rassemblement. Mais tout le monde a interdire marche wana na ville ya Kinshasa. Mboka oyo, pays oyo, ezokene ndenge nini. Banani baza bandoki ya Congo, parce que ce n'est plus normal. Eza ba peuple. Banani baza bandoki ya Congo, ce n'est plus normal. Est-ce que ça va dirigeant? Banani baza bandoki ya Congo, ou bien eza ba occidentaux. Bangonde oyo baza koloba ke baza bandoki ya Congo balingi Congo ebongate ata ozo yiba me yiba mukie lobi nango Mobutu me boki bongisa mboka na yo parce que ba dirigeant nyonso tu ya mboka oyo moko te aloba asala 10 ans na kati ya ministère moko azanga koyiba. Oui, koyiba eza mabe, voler n'est pas bon, mais intérêt à peuple ne eza eloko ya koluka. Je n'ai pas de leçons à copier sur les politiciens. Mais étant congolais, étant oyaza pour le peuple, rien que pour le peuple, naza obligé, tout sur la makambo ou bien. Banani bandoki ya Congo. Merci amis téléspectateurs de Congo France. Bon, en Arabie Saoudite à travers cette émission Actualité à la IN. Batebele baza kolela. Na zuba appelle tellement ebele à ba maman. Balobi papa to sala nini mibali bazate na Congo. Toyebaki na ère ya Mobutu baneko benga mibali wana bato ba paquet. Bato ba vimba bakenda wapi. Bato oyo balobaka oyo koya eya bakenda wapi. Ba mama mususu balobi faut koyeba ke na kati ya Congo spiritualité ezape makasi. Domination ya peuple congolais ezape makasi. Bosomona baso lancé opération marche. Ba peuple congolais baboyi kobima. Mingi bakomi tuna ke est-ce que peuple oyo azomona te
basali na nzambe balobi eza envoûtement mais basali na nzambe bino pe boza na devoir ya ko prier makasi pona délivrance ya Congo. Pourquoi banda kala wana ba prière na bino eza na effet te? Bokoti na ndenga ko accompagner batu oyo baso boma ba congolais. Parce que balobaka c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Ou soit vous êtes à gauche ou soit vous êtes à droite. Bato bazalaka ni chaud ni froid, même bibelobi bako kata bango ba boire bango na mai na moto. C'est ce qui se passe dans le Congo, il y a RDC. Marche au Elekaki le 19 décembre, lancé par les rassemblements. C'est quoi les rassemblements? Rassemblement Zanini. Le rassemblement, c'est un ensemble. Il y a un parti politique et belé. Oye basangani basali rassemblement. Oye ça représenté par Félix Tshisekedi, celui qui est le président. Il y a un rassemblement wana. Batu basana kati ya rassemblement G7. Ba Moïse Katumbi, banani, ba parti politique wana oye ça allié nyo surtout ya Moïse Katumbi. Batu nyo sona basa ba rassemblement. Mais pourquoi kaka IDPS ne komi koya ko marché et puis ba soda wana basala ba empêcher ba marche wana salema. Car Félix Yemoko asala ba matinée na kati ya siège na bango ya IDPS. Car Félix Yemoko a Nosaka que marche za. Car Félix Yemoko asala devant ba soda wana na minduki. Mais où sont ba dirigeants mususu o basa na kati ya rassemblement wana? Les accompagnateurs basara batu oyote bazo finga basa pe bato oyo bazo finga te mais bazo sala makambo ya CC mingi balobi que ça ba comédie mais la personne ya Félix Tshisekedi a passé message alobi bobima ba congolais bazo bimate ba congolais banganzami oyo lobi nango ba mongo il faut que koyeba que ata la carte ya rassemblement oyo ça groupe ou bien ensemble ya ba opposant ceux qui bango ba oti que la Félix Tshisekedi charge il faut Félix Tshisekedi à comprendre banani bozo liana bango même la famille ata boboti mapasa ou bien bobota mapasa mutu moko aza na motema na ye motema ya mutu bayebaka ngo te mutu ayebaka ngo ne nzambe ba Moïse Katumbi bana ba millions ba syndicat de kolo bana ba milliards ba congolais belé basala ba millions mais solution est que peut kozala na maboko ya batu wana bandoki ya Congo banani ba oyo bazo lingate Congo est développé. Bazo lingate ba marche wana salema attaque kozala pacifique. Ce sont des ndoki ya Congo parce que balingi évolution te. Na vidéo ya Félix Tshisekedi oyo alobi nini azolo na ba policier wana alobi tozo bundela po na bino lelo policier azo futama 5000 francs congolais 5000 francs congolais il faut compter on a ba $50 $60 si je me trompe pas ceux qui 10 000 francs congolais voilà. Et ça n'a pas 55 $, $60. Et puis si bango mais pour au na ceux qui biso aussi pouvoir beaucoup tambola na ba jeep beaucoup soma mapangu ndi azolo bawana Félix Tshisekedi. Alors mais ces gens là
Basa sous légalité, basa ils sont hors mandat. Non solo ba awake dans ce monde, na mokilio yo. Et ça na mboka mon côté au président à ça illégitime net na Congo. Et ça té, bois prouver nga yango. Mais au mona bandoki misusu wana oyo balingaka Congo te, bazo lobela yango te. Parce que baza na intérêt. Depuis le 19 décembre, oya lobby Kabila mandat na ici là qui. Ba institution nyon surtout mandat na bango ici là qui ba député ba sénateur. Mandat ici là. Ba André Kimbuta mandat ici là. Mais lelo moi na mobali moko azate oya koye ko telema. Mingi ba benga pe ba lobi mais pourquoi ba peuple congolais ba so linga su ko tambola te, ba linga su ko marcher te. Ils na bilo romi balé. Ou soit ba envoûter peuple non surtout peuple congolais, ba envoûter ba congolais. C'est botal na kati ya Kinshasa, nde place ba institution nyon surtout ezalaka. Ces congolais là sont envoûtés. Solo, on est na kati ya Kinshasa, et ça sous solo te pour ne pas sa malaria. Et comme il solo pour et envoûtara batu. Et le binango pasteur mora benga ngai. Donc ils ont là que bandoki wana. Ils ont kindoki ya relocate, ils appellent kindoki ya misala mabe. Oh bazo ça na peuple congolais. Alors solution est nini? Il faut ba pasteur ya solo. Ba pasteur ya ba ventriété pour bazali. Il faut ba pasteur oyo ba bengami pour na koya ko libérer ba bouélé, ko libérer ba brebis. Ba vrai messager. Fondé bango ba telema, ba ça la délivrance na kati ya mboka wana. Et puis il faut ba peuple na ba sa conscience que baza face ya bandoki, face ya bato balingi bangote. So bosa la kati ya Kinshasa, même na kati ya RDC Bobimba, boromona ke ba policiers ou ba militaires baza wana, ce sont plus des Congolais. Ba minduki o boso mona, ya ba policiers misusu o baza wana, boromona ke minduki wana kutu baza suna ma arme te. Bomona ke minduki wana beta nango te, ezala ngo minduki a jouer. O ba vrai politicien congolais ba, o ba vrai policier congolais baza nango. Kindoki ezala ko lokater, ezapé ko distraire tout un peuple. Alors, bino bat bo sambelaka. Bo tchapé na ba prière, ba peuple na bino lelo basoye basolo ba osala te. Donc voilà, c'est une petite réflexion à biso pour la Koyebi Sabino que la police congolaise ou a bengi PNC a annoncé avoir préhendé 27 militants de l'IDPS. C'est mardi, donc le mardi passé, donc c'est mardi là passé, le 19 décembre 2017, lors de l'appel à la marche lancé par le Rassemblement. À Kananga, bakangi plus de 30. Na Kindu, bakangi plus de 27. Na Goma, bakangi batu ebele. Donc, ba policier, bandimi, ki bangonde bakangi batu wana. Et ça qui est information na biso o to pesi bino lelo ke bandero na bino lelo baso kufa ba innocent, bandero na bino lelo baso boma bango basa ba innocent. Et ça parce que les accompagnateurs des sorciers o basa na ba idée ya mabe, ba idée moko maléfique pour na koya ko distraire, ko boma, ko assassiner le peuple congolais, pour na koya ba ko remplacer ba peuple mususu. Et c'est un Congolais sur toi téléma
Et c'est un peu bino, bato boso ta la biso, bato a poto, bosa na idéologie. Diaspora peut être distrait, marche morote ça les malisous depuis toyeba. Même awa, na kata diaspora, bato balinga suko marché te. Mingi wana pe boso mona basa pe bandoki ya Congo, mais boso yebate. Distraction longwe ti na kata RDC yé ko mfute pe batu. Ya diaspora awa. Et zo senga Congo surtout asa la mission ko fongwama. A prier à paix, il faut prier. On l'a mis quand la tongo melio bimi. Il faut que bonde là. Pour pas qu'on la protéger et puis au bout qu'on la envoûter. Merci, c'était M. Didi Pumba. Bon ça va bien, au revoir. Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, bah Saint Thomas, collègue nanga bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Bidomo Bomoni, collègue nanga bodo, a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.